Mbote lisusu bandeko balande ndenge tomesana kokutana biso na bino esengweza nga ya komona bile nyonso bandimi ndenge tomesanaka ndenge tosinya contrat butu moi mbula ebeta tozala na pona kosola masolo bayimboka masolo ya République démocratique du Congo bobo sanaka te nzembo ndenge bayembaka kala bakuluti na biso sangwema likambo ya mabele na kisasa oyo emema ngambo mais lelo en face na ngai naza na moto moko ndenge babengaka na lokoto ya lingala nganga monene représentant ya kisasa oyo tokosole masolo ya kisasa mais avant tokoma wana biso nyonso tu tomonaki toyoki tozalaki mpe wana na assemblée provinciale ville de Kisasa tomoni maboke to pe théâtre oyo bapoliticien bakosalela biso mbutu désordre na kati ya assemblée provinciale ya Kisasa. Nani aluki yango? Nani azali auteur? Pona nini biso ba congolais to respecter maloba na biso te? To bosa na rake ennemi a promesse na kolaka mutu ezaka mikolo. Soko la kaka mutu kenda kopesa mbongo na 4e mois le 30 na kopesa mbongo na 5e mois le 5 yeba ngo suka kokoma. Alors il faut la responsable ya maloba to pe mokanda oyo salaki congolais comme si azaka responsable ya makamusu te. Bo le calendrier, bo élaborer calendrier électoral. Assemblée provinciale on le panga mutu te. Ezanda ka mutu te. Eza institution ya mboka Congo et pas iwa bana Kisasa na passe oyo tozali na yango mai passe courant passe bakulu ne pai embouteillage et pai ce qui mbule bête Kisasa dindi mais on ba député ba osala maboke. C'est regrettable pour ce pays. C'est regrettable pour ce pays. Et ça ma passe dans la zone de Makambozo et la carte provinciale na zoto la bana commune ya Kisenso. Na zoto la bana commune ya Kimbanseke. Na zoto la bana Selemba au profond. Na zoto la bana commune ya Bumbu. Ah, tatanza même okeli sunga Congo. Tika tobete masolo na biso ya mboka. Toyeba nini ekoleka pe na mboka au Congo. Liboso na nga na mbele bino bongo ndeko na biso Libili Mekodia Cardinal. Libili Mekodia Emmanuel alias Cardinal. Chef munene ya mbinza na biso kuna artiste et musicien. Chef coutumier la ville de Kisasa ndenge yomuka linto bengaye. Bayer ya chef de l'État. Et puis incarnation ya Kipe Pierre Mikasi. Lelo tozo sur la masolo pour Namboka Congo. Résultat tozo sur la masolo ya Congo pour Namboka oyo. Toyo kaka. Toko mona pe ba désordre oyo ezali na Congo précisément na Kisasa. Okomona muto moko azalaki na ye muteki ba unité. Azalaki na muteki mikate. Bu lobi kuna chef coutumier. A combien on nzela nini? Ba tanga la ngo kelas. Ezina la place moko batu bazwaka ba formation nango to ezana procédure ya ko ba chef coutumier. Masolo tozo beta lelo masolo wana. Masolo musibe to beta lelo. Mapangu ezoko ba cimetière. Mapangu na Kisasa ezoko ba cimetière. Ba cimetière pezo ko mapangu na Kisasa. Tobeta masolo, tobeta pe masolo ya conflit coutumière. Ce que ma benzi ma chef coutumier ya Congo na comprendre raté so benzi ba lelo bango leso apparaître. Ya mbandaka bayaka na ba avion, bayaka na ninga kindoki, omuna mudozo bino ya bukumu ikila. Mo komi ya ndenge ni ya benzi mo lelo. Bandeko na ngai, chef coutumier ya bukumu ikila da mo konza benzi ka lelo babimi. Donc botiki na bino bamboka na bino boya na bino awa to ezala batumo balata bilamba ba boya to bino ka komo boyo to botambo na ba carte masolo to beta lelo masolo wana to beta pe masolo ya bakuluna insécurité embouteillage et puis na lisanga ba bengaka bateke na baumba. Maso tu sebeta lelo yangwana en face na ngai zabongo ndeko na biso Libili Mekodia Emmanuel mbote mona mboka. Mbote l'homme sage de la presse africaine Kiku. Bonne santé.
Nangola tata mokeli azobomba biso azobatela biso tozali lisu kaka likolo ya lisu ezuma mikolo ebele. Oui, bao bayebi nazalaki na makambo ebele et puis nazalaki éprouvé liboso mwasi ya papa na ngai aleki akufaki tokundi mama oyo abota ngai awuti kotika biso. Je pense bao bamonaki communiquer na ba télévision toti kokunda mama. Ça fait depuis makoti na mabele lelo ezali la deuxième semaine mais azongisaki molimo ba tata mokeli depuis le 22 mars. Le 22 mars nazangaki mama oyo ngai akufaki mama oyo aboti incarnation ya Kimpe. Mama oyo mwasi oyo ya lokumu oyo mfumo Kimpe azwakaki poi na ye na Ford de V8 à l'époque oyo mese pigeon apesaka koko na ngai bakenda kobana mama na ngai ti na nzeli bantaba oyebi nzeli bantaba nzela ngombe lutendele mais mwana mobumo tu fais tibili mukengela bolo tu fais tibili mukengela bolo mais mwana bolo 50% Jelobinza 50% nzeli bantaba. Donc banoko na ngana nzela ngombe tango na tele biboye bango nyonso bazana esengo bazomona incarnation ya Kimpe Pierre Mikasi. Tozongiseki mama na nzela ya mboka na bango na ngombe makabundilu sika oyo mama na nga botama tukende kozongisa ye wana papa na ngai bakende kotika mwasi na bango epai babalaka ye. Donc nazali 50% mais mwana bolo 100%. Bande ko balobaka yo za mutaba Congo na yo mama na yo za mutu ya Congo central pouvoir na bino ezaka matriaka yembeli na liwa mutu batu siko na batu kingandi ke batu robeto masule betama na biblia wa mama yembeli na famille batu lelo ba parler que no mama na ngaza na place boy wana bayebi ngate pe baza bande ko na ngate yo benga bande ko na ngande ngeni bonde ko na ngai vrende ko na ngai ayebi ngana uta wapi vrende ko na ngai fotu na selika kiese Diorashiko Golo Kovombala Mangituka Malanda Golo ba vrai bandeko yanga ba frère na ngai Jean René Golo que son nom repose en paix. Tito Golo mfumo mputo wana bandeko na otanga otangi Torga Gaston Bateke o bayebi origine na ngai o pa lobaki wana yebi origine na yo ayebi nengo yaki azobenga yo papa po ayebi yo bandeko mosusu ya 16h wana kolandaka te po eza na ndeko ya 4h du matin 3h du matin et puis eza na bandeko ya 10h eza bandeko ya 11h ya 12h na bandeko ya 16h surtout ya 16h 17h oh miso comme moleli 18h LGBT akomona nga malamu ndenge masolo ya mboka Congo yo za bongo oliba benga yo chef coutumier ya pardon papa nalingi babenga ngai. Oui. Bino l'état to bino batu ya presse bo fani sanga chef coutumier famille vandi sanga tongo na lingi te babenga ngai tango batumbaka nga ozalaka te tuna bande kono bazalaka na lingi te babenga nga donc nga mona ko sentir ngo depuis le pouvoir ba force kango te o ko sentir ba acte ba geste lango dès que nazalaka moke ti nazokola donc koko na ngai oya boti papa na ngai grand-père na ngai Kimpe Pierre Mikasi ndemon lelo babenga incarnation de Kimpe Pierre Mikasi fumo lubaka atuka bino bakamusi bofondaka na mboko oyo boza makasi na montage mikolo loki yango babenga ngo concert soki batongi moto concert ebetaki na kombo ya Ibanda concert ebetaki na kombo ya Kiko donc otonga mikolo komi concert ba proposer concert ngi boza chef coutumier ezalaka Kimpe Mikasi Pierre agenda kingandi agenda kingandi nde yoko apparaître okoko pesa so généalogie na bino wana arbre na biso okoko pesa so bimela arbre na biso Kimpe Pierre Mikasi abalaki basi ebele na famille moko Kimpe Pierre Mikasi aboti na mabuje ndeko mabuje wana mobali abotaki pe bana na ye nde na bana ya ndeko mabuje aboti susu bana musu ya basi donc tata mwasi na bana na ye libala moko biso to botami na côté ya bana côté mabuje abotaki o comprendre nga bien bandeko bazolanda oti alors na ko expliquer boy eza lokola yo zali ndeko na ngana zalaka na ye na boti na leki na yo ya mwasi mabuje tango na boti ndeko ya mwasi aboti papa kolutu nanga kimbela mbela papa kolutu nanga batugas Gaston
na libota wana ma dede ayo ko bota siko na bana na yo do na boti leki no ya mwasi pe na boti su bana na yo lisusu na bana na yo nde moko ya mwasi nde abotaki papa na ngai papa na ngai Kodi Emmanuel Kimpe Golo Salomo Kimpe, tu vois. Donc patata mwasi na bana ya ndeko na ya mobali libala moko nde babotaki batata na biso papa kulutu na biso kimbela mbela nda boti ba Angoli ba Kimpe Ngano Gabriel aboti ba donc Kimpe abotaki trop aboti ba Kodi Kimpe papa abotinga aboti Golo Salomo aboti suma papa aboti Nzonzi Marie Louise oyo aza en vie lelo oyo atikala lelo azali en vie. Donc yakoloba arbre na biso ezali facile mais Kimpe Pierre décédé à 54 atikala pe koteka lupango te na ville de Kinshasa. C'est lui le premier chef de secteur de Baoum au belge habité Kimpe to travailler na yo zo poste à l'état secteur c'est l'état après ce Kimpe Pierre poste à premier chef de secteur de Baoum azo au Congo mpako ya l'état madimba jusqu'à Maluku. À l'époque Kimpe Pierre azalaki na ba soda na ye bamburuku batama kanga banga mokabi oyo ba soda oyo basalaka bataillon na bango ezalaki pena bato kipoi ya komema Kimpe Pierre na kipoi azo kendaka mboka oyo bamemia na kipoi bakomi na mboka oyo ba jeune mso mboka bazu relève. Donc azalaki vraiment un grand chef lelo ba honora été pe ba honora été à part présent Mobutu muta honora pas clôturer cimetière na biso bo mona na veni ba wumbo wana lelo sango ya Kimpe Pierre o nazolo ba lelo awa bokotu na même Mangala Boubou papa a tendance le chef coutumier Mangala Boubou a tendance kon il y a ça 90 ce qui combien oui na fait il y a siècle au ville à Kinshasa ko kisaka a tendance à zalaka. Donc Kimpe Pierre azalaki motu ya kosaka été. Donc c'est lui pour l'état congolais salama faut tala un exemple biso ba chef coutumier ne ba créer l'état congolais parce que l'état belge a travaillé na Kimpe Pierre, c'est lui qui a côtoyé des belges na mboka oyo Kimpe Pierre Mikasi a kufi na 54 on a arbre na biso ko kufa Kimpe Pierre mutu azalaki te atelema po azwa pouvoir à Kimpe Pierre là où belge alobaki à l'époque boa mfumu Kimpe Pierre no mefu abetuke tout la nani Matuba Abraham azalaki moto ya Kimwenza côté mama ya mfumu Kimpe autaka na Kimwenza mais Kimpe Pierre a eu pouvoir na patriarcat pour moi na moi ça zalaka te à l'époque azalaka ndeko kwa moi cité nde ba pesier pouvoir wana pour pouvoir musiki bana kitambo ngolo miso oya boti tata ya Kimpe Pierre tatene. Alors Kimpe Pierre mutaye ko côtoyer belge sur le plan administratif nde Kimpe Pierre azo sala nda yeko pesa esika au tribunal ezalaka Kimpe Pierre nda pesa ici au mona police ya mbata o ezana Jelo Binza police wana mbata bo mona c'est Kimpe Pierre mutu a pesi belge tribunal nde ezalaki wana ezaki la police te ezalaki tribunal esika Matuba Abraham azalaki juge président muumbu ya Kimwenza azalaki juge président na mbata wana ba mukwala bateke bazalaki pe ba juge mais bazalaki na pouvoir ancestral te pouvoir coutumier te ya Jelo Binza mais bayaki osala sur le plan administratif Matuba Abraham azalaki juge président azo sambisa makambo boloko ya liboso c'est Kimpe Pierre Mikasi ezalaki na avenue du marché monisika terrain ezali na Jelo Binza wana bon to kende kaka poto benga ngolo Delvaux appellation Delvaux na oyebisa yo et comment ki Delvaux comment na ko expliquer yo mais ezali Jelo Binza tina gombe nyoso awawa c'est Jelo Binza. Alors si serema on nyoso bima c'est Jelo Binza Kimpe Pierre. Alors tango asali prison amone ki prison komi moi nini moi nkakema yem dazo kanga batu nyoso mais batu bauta na ngombe lutendele bakosamba bakosola kangi mutu na boloko akovanda wana boloko wana na vendi marché lelo e koma hôpital ya bawupa naza ko lobela ba jeune et belé ba botami pe lobi ba ibi histoire te po ba kolonioso bazalaki na mboko yo bakenda ya mona uta koloba bakari ya bulu ya koni ba winie bango niso bakei na cimetière bango tu bacholi koko na ngai mutu abengi makala yakawa kamata boloko na bato kene ko cha bango kuna
c'est lui azalaki na force makala nde mon esike kena kobanda prison ya makala parce que c'est mon grand-père Kimpe Pierre à l'époque ngolo miso nde ayambi ngali ema moteke ya Brazzaville nalobaka na bino nyonso fo bozwa biki bobanda kokoma ntango ozolanda nga na émission yo bozwa bastilio na bino to batelefone na bino boenregistre malobo nazoloba ngali ema moteke ya Brazzaville ntango bayambi ye babangolo miso ndako ya liboso bapesaki ye na journal Elima et Solomon ndako ya liboso ngali ema vandaki wana ngali ma c'est moteke de Brazza brave soldat roi Makoko. Il fut un grand pêcheur. Ayaka na système ya troc. Pomboka wana Brazzaville bayebi. Bobiso linga bango linga bango bisote. Boyebi yango très bien. Pisonde to yambinga lema. Il fut un brave soldat roi Makoko. A se révolta kinda ayaki. La tango ba yambinga lema, ba pesienda kwa liboso na journal Elima na Solomon. Nde yakinda kwa matinga ngale bavanda kiwa. Sengale manda zongi na Brazzaville akezo deuxième esclave ayela kibiso awo. Yebi. Oui, faut oser ka bonne note biloko na lobaka ou peut-être c'est la troisième fois nous expliquer makambo yo. Ba kona bazo nda histoire ya mbo. Ngale mande mudake ko sula biso selembao. Selembao te, c'est selembao muteke Brazzaville. Oui, minda ko biso parce que selembao ezalaki wa. Na école technique Bumbu avant Belge atonga banda kuwana ezalaki banda kwa matiti. Le lobo bengaka iti Israël, école technique. Oui. Hein? Iti Bumbu. Iti Bumbu. Iti Bumbu. Nde zalaki ndako ya Selembao avandaki wana. Wana prison makala wana ceramite? Selembao, ba makala ba yena lignée Selembao. Selembao wana nde mutu amonaki mboka ba pesi a diriger l'équipe monene. Mboka ba pesi ki a diriger ko banda 24 wana au tourner jusqu'à université tu bimikuna mboka parce que Selemba wa diriger alors Selemba wa mona kimboka eleki monene Selemba nde akele gozwa nde kona yi webi nde kona yi limbala omoni bino ba congolais biso ba congolais ezana ba congolais mususu besprit faible pour mboko yo mboko pesa mpa mupaya akomo diriger pe mboko yo oui tomona ngope mupaya pa kozwa mboko wa diriger yango toza ba complexé la relation cimetière est-ce que ba kunda lingwala omoni na bandalungwa omoni avenue Fumuzoba côté ACK so côté ACK avenue Mavungu opusani muke le kibaru mo ya commando opusani muke mona avenue muke za na Fumuzoba ko mona avenue Selemba okomona ba cimetière mo ba bulu boy cimetière la lingwala congolais qui ça fait ba biloko bele bosa ba confusion belé. Le ministère de la ministre na bino balingi ko benga biso o ba voyante biso ba milliardaire à conflit to to expliquer bango ke mutu wana za chef coutumier te asa mutu a lokuta ndenge boso la biso bata Kasai mususu azaki na ye asala na ye lotokone na Kasai ale aye akoma chef coutumier ta ba benga pas chef de l'état mutu muso abimi bo sala malamu te bo déranger chef de l'état bo sala malamu te na ba province la wuti est-ce que ça na ba tutu ba kotina biso mikanda ke ba détecter ngale lo bakamona yeli awa pour un chef de l'État. C'est un chef coutumier. Nyonso na mutasala ba mutas apesharane na mboka na katanga abimi chef coutumier pour ça à Kinshasa alati biloko na nzela. Non, le pouvoir est à la bongoté. Pouvoir est à makila. Ngai nazo ba lelo arbitre na ngai. Moi moki o comprendre que koko na ngai azalaki homme fort na mboka oyo. Lelo abafu abiso. Mabele na biso koma na mabele ministère affaires kingandi. Yo yebi affaire wana. Ba contre comment ça na sanzete poni ba bafoué biso ba luka ba bomba jelo binza o eza zone nini bo sala biso malamu te to kende wapi bo déplacer biso c'est le biso mboka na iso ne si na kile so na félicité arbre na biso o na zolo bana yo na zali Kimpe Pierre Mikasi koko na kalina mutima o bo benga le kalina gombe mais papa na zo biso c'est moi libilimi kalina mais tu as eu malchance au siège administratif na mboka na biso yango to komba bola boniati biso so kenora l'armée no lati ba petelo mo boye na mundu ki boye o komi na géomètre o kanyi mabele c'est malheureux yango moni na lobaki na bakoko ba o tu ba yibaki mabele
soki bazongisi mabele te bakobota bana bazanga maboko bazanga misu ata na bakoko na bango abe baosala biso baosala bajipe minene na bambongo na biso tambola ba IST batambola ba jipe vimba bakendaka pa mokonzi ya mboka makoma lukuta. C'est grâce à une émission. Ce que l'émission a bien été à la vraiment, même les services de renseignement, pas payé mon conseil en boka. Pour avant la mboka nanga. Avant la mboka nanga, n'a pas que le monde mon conseil en boka était na canal à mutu. Monsieur, mon abonné chef de l'État comme cop à mutu. Té, ils ont cop à mutu té. Mutu nous avons tant à y avoir na chef de l'État. Pour ça, les deux ayoka moko na moko na moko. Batonu sur la cahier qu'on a le kuta. T'as la caméra, na biso pesa message. Caméra peut talangai. Caméra talangai madame. Nazo ko adresser na papa mokonzi ya mboko yo chef coutumier ba chef coutumier magistrat suprême chef de l'état ba conseiller mingi p na o nyoso bazoyela ye mabe komela été pour avant na kata province na ngai na kati ya province na biso disons biso ba kosala zuwa pour ba chef coutumier za konoka ndeko zuwa ebandi ngam na zoloba munoko nanga maloba ba chef coutumier no so ya ville Kinshasa otozana bango mokonzi ya mboka nyoso ba yaka kuna to yebaki ba chef coutumier so ya PPRD miso bazaki ya MPR miso balinga comme IDPS to éviter biloko wana chef coutumier za désigner na famille so bomone mutu moko azali alobaka ndenge kestere mene azalaki omonte akena na sama bele ba éliminer ye mbango po balingi vérité te mais ceux qui te suivent te la vérité eza malamu te faut yeba ba vérité pour ngai na mona chef de l'état azali ndeko nanga muwumbu neti yo botama na mbandaka to botama ça ah merci à 0 mètre la maman wa pona bi patron chaîne bien botama na province alors ba na vérité mais aya s'adapter mais bana zo bota awawa baza bandeko na ngai yo posa ndeko na ngai Félix Tshisekedi Tshilombo aza ndeko na ngai yango moni na samba mingi pona ye la linga trop na éclairé malheureusement ba chaîne na bi parce que comme pas chef de l'état na yebite ils ont comme adresser message direct nazo adresser message oyo soki yazo la nate ba conseil pour le lopo mon chef de l'état faut que le luka circuit ya mutu moko boye avant ni so libanda ni chef lokola ngai ya munene boye ba era chef de l'état mo konzimno lokola ngai incarnation ya Kimpe Pierre pour na mon chef de l'état faut na le canal à mutu surtout mo asiki bato musu balinga la bon chef de l'état te ba confrère ba vraie image balinga raté ma solo kitoko ya solo comme pas chef de l'état ba kenaka pas chef de l'état le kuta pour pas que le cercle épique ba so chef coutumier ba fabriquer ba ngomoko aussi la tomusu bazala ba ensemble kuna ba koti ba keli ya biloko ki moyibi na cercle épique lelo te lobby kuna les kambute botonga ba kosa bino ba so kosa bino o mozuma mo ka muyaka aye kuna wo muyaka bozo sala malamu te adresser message ya munene pas mokonza mboka to ngai na zoloba tant na lobaka na TV ba mona ngai yo impoli alobaka boye tseka to bimisele ba chef quotidien so na mboka ne ba bundisaka ye bo sala kana bino erreur vérité bimaka toujours ngai libilime investi na kati ya famille monene na Jelo Binza o evandisinga ba PV zali makambo to ezali lelo yo mutabundisanga bourgmestre Ngalima abundisinga boy ko signer confirmation na ngai ayi ko signer antidate confirmation moko ya mwana na ngaza na poto aya ba commissaire chef coutumier je crois ba administration to yebi yango mais bomba ba vérité lelo eloko zo sala malamu na mboko na moni justice ko sala malamu surtout PG aye lelo ba to lela ba miyibi nyonso bazaki zaki ko sala ba jabu lukuta ba lela ke PG OK PG zo vérifier biloko to le côté salamaki na parquet général PG wana vraiment félicitations ba fleur na moniete na yoki kaka na yoki ndenge bato baleli nzale koti oui po ni singa na kenda prison na mapa 2021 mais c'est la prison en 2023 46 jours mapa 2021 c'est que PG les gars qui a salaki malamu te na magistrat ya moi si wana lelo baza na garage na palais tu vois vraiment félicitations la justice mboka na biso na ba konzo ba nomaka bata justice vraiment félicitations ba coup de chapeau to c'est une justice militaire et ça la musala pena ndenge longo bani po to monaka okolemba pe na justice militaire so za mbongo to katani pe mutabeta ki masasi bazo kanga yete mais je pense à travers émission o na zoloba po ngam na victime ya masasi ba ko betanga ba beti mwana nga masasi soda ba tchena ndolo muto o beteki masasi ba ko protéger ye le quoi ça ndeko ne magistrat place wana alba zo protéger ba sala biloko mona justice militaire mais le quoi la justice au civil et sala musala je pense que la justice militaire peut que ça peut musala ngo parce que général le coup de l'auditoire général
azali sincère atambolaka mpe kimia botika kotrafike na batelefone kobenga mpo nga naza ya maseke naza général ya 13 étoiles nabenga kuna balibere mutu tokende état de droit ezali ngai oyo nazoloba na bino incarnation ya Kimpe Pierre Mikasi kanai na kanai na Jeno Binza na bato mosusu baya bango nde bakoma toyebi te mboka nde badirijaka omona oyo yende mpo mona chef de l'état fo ya tia baliste totika na batrafiki wana ngai nalingaka batrafiki te d'ailleurs eloko wana nayebisaki bolsi di fima nalingaka batrafiki te bomona teke kope ya chef de l'état eza kope ya motu attention na ngai naza suprême attention na ngai nga mokolo na ovanda na chef de l'état na osolola na ye je pense ta baponaki awa pona investiture ya chef de l'état bato balobaki chef tomoni non ezalaki balobiki baponi ba chef coutumier oyo bakozala na chef de l'état bautaki ba province bazalaki ebele ezalaki ngai te alors ezalaki ebele bazalaki wana oui mais bato mosusu ya lokuta bakotaki wana sikoyo ngai mpe nalingaka kosangana na bato ya lokuta te mpo ngai naza na 100 omoni keso bomosangisaka bakafe na ti na miliki bosalaka malamu te mokonzi ya mboka aza na besoin ya pouvoir ya solo pouvoir ya solo eutaka na bafamille ya bato eutaka te neti ngai naza na nga chef te chef moko lokuta nakende kosala investiture ya motu moko boye botika na biloko bozosalaka wana ya malamu te donc tosololaka bien ngai libili menkodi boyebi ngai très bien boyebi nga nazalaki artiste musicien mpe naza kaka artiste musicien lelo famille evandisanga nazowela baintérêt ya famille nazali wana naza na conflit na motu te nauti mpe kosala commission napesi ordre na bana nyonso ya famille bakota batala mabele na bango ezalaki expolier na époque wana ndenge mozi asunga biso mabele na biso yana ezonga tozolandela ti mokolo bokonzi ya mboka mpe akomona kocomprendre biso bakompagnie oyo eza na mboka na biso efutaka biso te ebanda kofuta biso mais omona batieli yo kale na intérieur omona batieli yo kale quelque part omona batieli yo kale na division urbaine papa mokolo oyo bokobongisa makambo ya pouvoir coutumière makambo nyonso kotambola malamu ata motu wana aza koka famille na ye epesaki ye pouvoir botika ye ajour na famille na ye na pouvoir na bango bopesa baacte juridique bopesa baacte oyo ya l'état ce n'est pas bokoluka motu wana ye lokola aza boye bojuge na mosika mais or ke aza ndenge wana te ye akokabela biso lopango te toluka so tocreye mwana moko boye na famille na bango tocreye 5 chefs coutumiers mais lokola justice ezali namonaka bino pamba tu bosalaka omonaka bango pamba na landi ndenge ozobeta masolo libili mekodi ya Emmanuel est-ce que ti lelo oyo na banotifie te comme chef coutumier ya ville Kisasa po ozoloba aozina bokomese ya komina Ngalema alingaki azwa mokanda na ya pesa moto mosusu donc ti lozo notifier te comme chef coutumier yebisa ngai pouvoir l'état mdo apesaka moto pouvoir to famille epesaka moto pouvoir c'est le plan d'administration non attention l'administration c'est un mot français hein? Attention l'administration ce qui na lobby na yo mandat ya président Félix Eutoleka oyoyo nyonso esalamaki na désordre ya bato na administration bana na bacommune tina badivision urbaine ti kokende wapi soki basilisi bitumba wana bango poche kovimba lisusu te yo yebi yango te bosala nde malamu te wala bopesa chef de l'état mosala makasi bino presse boza censé boza 4e pouvoir bino nde bato bokosalaka bavérification wana investigation babenga yango bokotaka botalaka bolekaka na bavillage botalaka awa nani famille evandisa nani bodenonse mpo mokonzi ya mboka ayeba mpo soki na l'état oyo administration oyo yebake yango nde bana na bango zotangela yango bana na bango bazoboko bamela yango bakosisa magwi wana te mais mokonzi ya mboka posana ezaliki biloko wana esila mpo tu wana eza kokanga bachance ya mboka kosaka na biso wa papa ya mboka oyo biso ya papa gouverneur beuto kocha awawa yo yebaki Gentini na moni loko mo asaliti asalaki ba commission na ye commission d'arbitrage asalaki biloko na ye mais ye moko nanu amona ka biso ba awa lete loko moko te amona ka nti ba teke na kenda assemblée provinciale wana ba okumisa ba kota ba teke po ba teke bana zamba mi ba kozoma pango ba kotonga total intérêt mapango te total intérêt ya bato pour le so bato bana bitumba ni ba bosalaki ba mobondo na bino bo créer ba mobondo na bino soki biso na jelo bitaki ba bonne manière te bato ko bo panati mais le côté ba chef oyo to bi ko cha kimia na mboka to garda ki mboka mais pour la commission wana ya gouverneur asalaki 0 sur diaki
bon ye moko nazana mutu ya désordre pour créer ba désordre ba yumbi kuna bomona ngo gentini ya muninga lokola nemi na ye ba bengi na kikoluka mutu na ye moko yula borsi na pigeon poto kuta na gentini to solo na ye tant que gouverneur la ville faut collaborer na biso donc azomona batu biloko pamba muti batu ba biloko moko boyi soki ndenge nini obuki bandako bato tiki ba ina cheve batu musu ba kufi ba kona ba crise azomona batu bo chaka ba mboko yo ole ba yeba baza ba compagnon malamu ya chef de l'état bayeka kozokisa mitema na biso bato oyo baye kozokisa mitema na bino te bino na secteur na bino ya ba chef coutumier boza na ebite soki boyebaka eloko bosalaka boza na koloba nini boza na désordre moko ya kosakana te désordre ute pa na bino bapaya te zana chef non wana na boyi yango la na bokebi nyosu te wana na boyi yango comment fait-il na mboka au Congo biso nyonso surtout toyebi trajet oyo ezali bana mwanda tiki sasa moto nyonso na kisasa na tina ba telefone toyebi trajet ezali kisasa bukungu ikila toyebi trajet ezali kisasa masimanimba nzela kutuza malonga te mais boni bonso bokonza mboka bebe ba chef coutumier nyonso ya Congo na journée na bokomi yao tout toyebi na mboka musu même aviez la kate même mutu kezali te même moto ko makate bokomaka ndenge nini ezina batu mususu bazala na kisasa bafanda na bango ba représenter ba chef coutumier wana to le 42 maintenant ko expliquer biso l'état na bino ya mboka oyo mutu yo sala ba désordre wana ba poste ba pesi ba to sengeli ba poste ba pesa bango te baza na pongi baza ka vers nous mangeons comment bobi chef coutumier ya Mbandaka aye na Kinshasa poatika mboka na ye na Kinshasa faut l'état congolais payeba banda zokota masuwa wana faut enregistrer aye kosala nini to aye kotala bana na ye to azana chantier na ye tongisaka awawa akosala mikolo boni kutana na nzelo to yo zana mboka ni nga nazana Mbandaka mais comment chef coutumier Mbandaka azali awawa siko na mboka kuno tiki banani otiki poste vide oye kolela bapongi awawa siko bato ko sala biloko wana ezali secrétariat général oyo s'occupera na biso ba chef coutumier eko benga na mboka wana kuna nana zalaka chef kuna est-ce que ba rapport ya kate parce que bango boko na division na bango chaque province va ba division na bango ndio moni ba blague zo salama awa na ville ya Kinshasa ngaba ba blague o ba sala ba blague parce que l'état na yévé c'est l'état na yévé akobanda recensement ya ba chef coutumier oyo ba pesi confirmation te confirmation burukome sa koza pena nzala na ye to burukome sa commune moko boya na nzala na ye amonika komisa mundu mo chef coutumier akomi mukanda akomi mundu chef coutumier burukome sa bon munigi bali cop $1000 à $8000 abia mutu na poto ya kan te tsira sa le 2020 a salié document confirmation 2020 mais mutu na komisa na 2021 a uti a Paris a sa mécanicien na poto alors ayebi kuto plan mabelete ba komisa chef poni ba bondisaka chef coutumier moko wana po asa milliardaire à conflit Allah t'a bien, à vivre bien, à ton libili mais sans terre que chef coutumier à tonga sans accord to tonga na mboka bakoko. Vous comprenez? Neti ba biso chef coutumier voyant na boule ke na la lité fona la sona chambre. Faut se tonga chambre na 7 mètres na phase allez burukome sa komi jaloux. Vous comprenez? Neti ba biso exemple na ngai boko. Ndo moni biloko zo salama soki burukome c'est ça la confirmation ya chef coutumier ayo koma Kinshasa na 2021 ba ça la confirmation 2020 pe chef coutumier wana mama na za Brazzavilloise akiti na Brazzaville a kati na kano rapide nzala maluku na maluku kuna je crois service à renseignement ezali renseignement ville ezali pe kanga mutu wana akoti na passeport français mais akoti Kinshasa insécurité ndengwana mais bobo bokoti ba rebelle ndengeni bokoti ba rebelle ndengwana na quel hôtel de ville bana kutu ba trouver c'est le hôtel de ville wana batu ba yebiango renseignement yebiango renseignement yebiango même le directeur sortant ça la qui wana yebiango d'habitude le rapport ezali chef coutumier a outi France a sali 47 ans en France a sa plus âgé que ngai mais ça moi na ben ngai papa mais ba ça les confirmation ba bourgmestre moi na ngai na ni Dieu merci o yangalema a ça les confirmation 2020 mais chef coutumier a sali 2020 une année après
manager mwana moko ya famille basala ki rébellion poni ni bachanga na ba trouble basala ngaka biloko boye ba kotie na nzela maluku aye na fraude à la na division ba keso mbisa ba document hôtel de ville on nga si na sala déjà ba keso ba sombisi e pa ya noter papa ba lie mwana nga wana mbongo tina nga zongine poto atika oteka ta 1 cm te okoleka wapi je le bite sito kangam okoleka ba oteka 1 cm wapi aya ko babombi e pa mettre avocat moko ba bomba mi wana ne kolo ba moyo avocat muta akena na epoto ba bombi e wana ba kesala mikane ba buruko mesala sima commune ba pesa mbongo ba buruko mesa sali ba confirmation ba commissaire chef coutumier après ba créer ni conflit coutumier ba commission ya nani o garçon na sala ki nani gentini mwana nga gentini na sala ki ba sali biloko na bango wana ale ba leki na nini tokende ko samba tokito sambi moko azamuta kimonza ema wela babela kimonza wena jelobinza nani garçon ya frapper mukwala traboko le tale libili me kodi anga na mboka koko na ngai basalinga makambo ya minene siko yebisanga ye gouverneur ayebaka ngote siko balingi ni babimisa bango bamoni ki bakoleka te arbre bazana ngote kaba yabe bokingi la bolo me bili sibili kingi la bolo si you me mona bolo me motere en kaimpe si you kaba yabi abo boba no sobisa kaba yabi kingi la bolo ko dia cardinal mais kana ko expliquer biso bino ndenge bozabo ya bino ba chef coutumier likambo ya biteka teka oyo libili mekodia bede ngaliema bosuka wapi bede ngaliema bosuka wapi chamik esuki comme na dossier comme scanini et puis les trier de Delvaux pesa biso to 3 sites les trier de Delvaux bede ngaliema et puis chanik bisika nyonso tu wana o to mona biso moko général Kasongo azoka nazo pesa ordre di bukawa kanga bato esuka wapi bazoteka kaka tu batonga sute kaye lipili penko dimikasi incarnation mais autant ministère des affaires kingandi te o yaka na ba contrat pesa ba contrat papa eza pasi pe mawa ale bibino nde boteka na luyenge eza mawa nde bato bakindaka pa na bango kende na bende ngalema loka chef coutumier ateka mabele kuna oyebi osala biso malamu te mais bocha mitu na bino boyeba ke biso les sels minéraux na biso ali 25/20 nana teka na bende ngalema eza yote yene ko le bende ngalema yote libili nana teka za télévision chef le ba nana teka na bende ngalema eza yo to li pasa na yo nzambe bakoko na ngai boba te ya bonto twabite mandake me tekintoto baki manda bango bateka na bango mabele na biso problème ezate c'est que ngambo na teki mabele na nga na zuwa problème au prison 46 jours mapa 2021 au sali nango prison 46 nani ateka bende ngalema nzambe bakoko na ngai likambu te na oyo nyonso bosalaka biso mokolo ezali bokobota bana bazanga maboko esengo na kolia lelo po eloko yeleka na mboka oyo ezali motaya mabe lokoso kolula biloko ya bato kende na bende ngalema na kelo kuta concession mo garçon corneille nanga oyo ezaki na seni akanga concession homme fort la raison du plus fort akoma nani akoma ndeko bonga ba congolais akoma lebel akoma lebel mboko yo aseka zalaka na ye wakoma ndenge seka zalaka na ye Rwanda et puis mawa pasi papa na bende ngale ma chef coutumier za kuna tateka mabele suba sumba pana okuta gasomo ubwira aza mundande ateka kape mabele kuna atongi pe hotel a bien papa biso nde ba faible na bino so dana teka shaniki biso nde ba faible na bino shaniki na teka shaniki naloba garçon nanyo mwana ngayo kofiolo media yemba boya ko boma na zalia wa na koki kokima te boya ko boma papa eza mawa omoni biso yango ofinga biso totanga te comprenez mon émotion yango ofinga biso totanga te tokozwa mbongo wapi totangisa bana ressources na biso minéraux na biso yango 25/20 mais boye ko envahir rango bola telango ba pété à l'armée pona ko botola biso na l'armée to na général te to na colonel te
karato to colonel Kinzonzi ka récemment n'a pas eu fonction te to ça na motuté même la juridiction militaire ndé quoi au côté la biso ça la raté so ke ika bango kuna kwa tsunga wei na bakela wei ala kuzila kwako bana futoka kwako tango ke ne pas OK écoute intervention soit si la benga ke tsunga wei oka ba déjouer kaka chef zonga olembi makolo otiki to ça na motuté mabele na biso nde yango minere na biso richesse na biso nde kosunga biso na session oyo na kopesa moto moyena wana na kofutela mwana minerval na sala mwana passeport mwana voyage kende quelque part akende kotanga polobi aya na mboka oyo ndenge le tozu ba sénateur papi choma tende le chargo ndenge le tozana batuloko ba honorable Charlie Ngale malama ba Benjamin Ngafani ba Abraham Mutedi que j'ai René Golo que son nom repose en paix honorable Tito Golo Mayanga Nduna oyo le fallait bosunga biso pesa to poste bosunga biso bende ngalema so ko tikuna omona bata théâtre baza kuna lokola bazana bata makasi ya mboka oyo biso ba kolomboka babengana biso to kota te okomona collaboration mozo de CNC tellement l'argent répond à tout mais ça les crasser na c'est matel les coloté nazoloba ezali vrai. Même na service à renseignement balanda très bien ba site nous samene ezali na mboka oyo ezali ba ta Sokoto na relation na bango na bato yo ba loka bango ba financer bango mona mutu moko boye tanto montandu azui financier moko boye azali au gradé na mboka oyo ba ibanganza bino mabele ba ko soma be kan oyo na mutu ko batambola pe na biloko oyo mais tout na ligne na yezalité mais mabele ba ta kimpe Pierre Mikasi mutu apesa Chani Metal espace c'est quoi qu'on a Kimpe Pierre Mikasi pour Chani Metal à la compagnie wana papa nangai azalaki chauffeur ya monsieur Corion directeur à Chanik tous les loko to gagner répéter même la Chani Metal ngo ba pêcheur ba au pêcher wana misu ba ko ba chef coutumier na 4 kaka mabele wana ba salamwa ni na bango pe l'état mosusu yebi nango mais bomba bango ba ko yebi c'est pas chef de l'état té pour tous amike tant que ngai pouvoir comme nazali portalas dans l'écran la télévision bazo kofrenga ba information que na ko détecter bango pe na ko dévaluer bango et puis lelo ezali chance na kati ya to komi wapi TV ezali radio te o nazo loba vérité be baba kamonyo so ba chaîne nyonso mine na mboko ba kanga yango biso le kakate soko yefu apesa facture mo likolo o tekipete pour bango bazwa richesse na biso mais bacha na mutu na bango na ba province ba wuti bazala ba or na diamant ba mona biso kuna te bango ne ba wela kuna ba bimisa ba guerre ba est wana pe no wela ba diamant ba kolta ba biloko mboka oyo kuna ba mesana yango ba ndenge ba kala biso mais mabele na biso parce que le avant diamant il y avait que la terre mabele oya biso ba expolia qui c'est grâce à Mosé le lot to gagner mabele musto zong sango par la voie justice ndenge mokonzi mboka ba état de droit nde ekoma ko sunga biso mo mokyo bana batanga mo mokito lokate faire roger bana bani o abele so minene Chani Metal toteka kunate etrier wana bende ngalema toteka kate etrier de nouveau site ya ba officier nga mutu na zu site wana mama moko lobaki aza mwasi ya kaleva ko yedenga ibo mama na nzoka frapper a frapper biso na un général munene ya mboka oyo nde azaki financier mama wana nde akotsaki batu na ye ya bombama batu na ye babima nde bateka mabele wana maintenant bateki yango te mokolo état de droit ko sala place wana je pense tout le monde a répondre na ba acte na ye na un avocat akena me ko selanga ba général wa ngana fingi général wana na fingi général wana 1m20 OK ngai pe na ka mukuse lokola général ngona ko finga général wana pona nini po bo mangai on doit passer la biso lokola copa dollar ekangama bakota soko na folio siko folio ba yepe na mboka o jelo binza esika kisimbiki nsonsa zale incarnation ya kimpe on va collaborer na ngai balingo collaborer na ngai te tifo monisika mabezali bon lokola pe déjà bourgmestre na ngai commune fala ça langa même moral à l'occasion de rien le côté lokola azali mwana delvo ba camarade ne ba bundisanga pe bana delvo akotika likambo mo ayebite azo yebisanga na bureau o magistrat moko ya wa yikoloba na sinelo confirmation te na yebisi oh mais bourgmestre yo kotika siko ye na IDPS
il dépasse à 16 heures au Kotaki. Vous voyez, magistrat wana, aïe, vous voyez, que c'est une confirmation. Ça n'a rien à voir. Il y a un magistrat, il y a départ du ministère de l'Intérieur, magistrat du ministère de la Justice. Alors, peut une sélection. Mais magistrat wana, il y a une ligne pour aller à Villa, na biso na IPN. Ma belle na ngambiza, au moins, on appelle un géomètre, monsieur, affaires foncières. Bazawana na bato ba conservateur na bango misuka ba kutinda ka bango ba yi ba terrain ce qui yo pesi mutu mabele mutu na ko titre te ba ko pesi titre te récemment mama ngo auto bundisanga na affaire foncière bundisinga makasi mama wana agi makango ya garçon to tanga ya rebelle nanga su corner nanga mama wana document nanga alingo salate ali nzo ba côté na affaire foncière pour yi ba mabele abatu hein mama ngo mama mo bona moi simo ko komole soki na waki zaki ko kotsa ba rebelle na mboka oyo mama wana ba utu ko arrêter na affaire foncière mama wana bundisinga makasi eza ba jeune bango ministère affaires foncières ezani ba terrain nyoso mona biso wana ba kotaka bisiko ba kokona parce que ma document ba ko ba contrat lokuta au moins le terrain vide na certificat d'enregistrement de toi na passe makasi ngai surtout tout ça passe makasi mais moto nga suka ndeko na ngai na répondre na étrier Delvaux chef coutumier mo ateka kuna zate maman na émission wana moto akendaka na première zone de défense à l'époque tango fort aza na première zone de défense c'est tango fort da financer mama wana abombami abimisi ba colonel na ba colonel Steve banini ata ba roboma ngai mais na lobi vérité ba colonel Steve wana matu na ba avocat moko ba benga nani oyo nani Masudi bazana ba colonel mususu ba collaborer ba bimisi ba contrat lokuta ba bimisi biloko na bango ba collaborer na ministre Lumeya ba bimisi le bango arrêté mais si tu vois ekina ba zamba na ngona ba mpunda mama wana parvenir ko teka mpunda même ministre ko konia ya wana ba pesa ye terrain acha na se kabange numbi pa ye to kasi ka côté la biso de l'état mboka oyo azana pongi l'état mboka oyo azana pongi l'état mboka oyo azana pongi makasi oui mais c'est libili mekodia okolela mingi ubande kolela mingi bino bateke bino baumbu bozalaka na esika te na kata vile kisa o lelo yo na arrivé ya Fati Beton ba pesi bino ba copté ba député provinciaux na côté na bino baumbu roi David Matadi Kibala zali wana yo tango moni eloka bonge salami pour le bagage de na moto bozina moto akoko loba akoko tomona mongongo comme député provincial ya fi de Kisasa pour ko tia kimia na ba site na bino nyonso baumbu azawana oyamba kisangona ndenge. Merci na eloko wana lobi akomi azalaki te mais bakomi tant que nga syndicaliste bakomi na esika wana bino pe batu oyo bakuti wana boye bango malamu to boye makamba poison pour ça boye na poison boye na contre poison cette fois-ci na pouvoir à Fachi tozui bambonu hein obenga biso wumbo bambonu o bakomi na esika wana ezali honorable David Matadi Kibala Motaro honorable Motaro nani susu mi balanga na monji nani susu miso na ibango te miso ko za bamfununga honorable David Matadi Kibala lelo honorable na assemblée provinciale aloka ki yango minga bundaki pina a force kango pété et ça là que loko etanga makandengo wana vi ya kana elekaki vi to lelaka mingi vi to tambolaka trop nde akene sika wana mais bino pe bayike bo pesa une chance bo ba fleur parce que ça li bisoté de désigner wana na pouvoir famille désigner kai nde pesi le ne sika wana et pesi bango ne sika wana bino pe ba ya l'état jalousie zalate place bazo comprendre te bo expliquer bango peut-être nde ba ko ba vérité ya mboka na biso milongi kwango hein vérité ya mboka na biso zamba mpe na mai biso bempelo kolao donc ndenga keiwana biso ba fleur nzambe apesa bango chance apesa bango boigna sagesse intelligence basala ya malamu soki basala ya malamu te kaka biso to kozonga na plateau tant que ngai syndicaliste na kozonga na plateau na koloba ki asali malamu te même noko na ngesika za yebi ngai ayibinga na panzaka fete na seconde ayibinga na bibaluka ntango na baluka na tango moke ndenga keiwana to pesi ba chance to boki ba fleur soki asali ya malamu te
soki peut-être ake na place wana ake no sala lokola garçon yo nani oyo mfunungo mo empiana oyo noko ba chef coutumier soki ko sala ngo ndengo wana tozonga na plateau yo mais tant que ba keyi ndengo wana bo pesa bango chance noko David Batali Kibala ba fleur yango wana honorable Motaro ba fleur yango wana bo sala musala pour l'intérêt ya mboka bo sunga chef de l'état na ndenge ya solo message à Souka libili mekodia bande ko ba biso ba bito déborder vraiment tout ça plus de inéritable ba kolanda biso masolo ya lelo bande ko na ngai bo limbisa biso ba muke ndeko na Manis Kembolo ezaki il fallait expliquer esika ya uta na place to komi ndenge to lobaka to wuti wapi to komepe esika nini to kokenda pe wapi pesa message na ba congolais so bazolanda biso pour lelo te ko solo masolo ya mboka Congo o expliquer bien Kibokonzi désolé esika nini boni ba cimetière ezokoma ba mapango ya bato pesa message Souka na moi 2 minutes pour te clôturer émission moko malelo président Félix Tshisekedi Tshilombo ngai eloko na kosenga même entourage na yo totika na nos sentiments totika ki pire comme pirate po oyo zo mema ezali masuwa ya Congo mboka munene vie ya mutu ezalaka na prité bango pe bakanisa te keno yo zoki pouvoir wana kaka lokola yo ntaba na bango yo soso na bango yo mbwana bango babomba yo ka facile non eko simba te ngala lobaka na ville ya Kinshasa wa babomaka ndeko na bango esika bawutaka na ye kuna musée nde babomaka ye nde basalaka complicité na bango mais yo za ndeko na biso na ville ya Kinshasa biloko to bazosala rien yo botanga na bango esika moko te na yebi ke na kati ya makambo ezaka bato oyo bawuti kaka tsunga wei wala bakila wei bango nde basiama na l'armée mais vraiment chef d'état-major bosala recensement ya l'armée na bino vraiment bosala recensement ya l'armée na bino nazali nanga soldat te nazali kaka chef coutumier ya ville ya Kinshasa nazali homme de guerre nazali milliardaire à conflit ba era chef de l'état bosala recensement pour la recensement wana bata bazolo etengama to tcha bango mopanzi bata bazolo na biso petekana ya biso nde ba congolais nde biso wana vraiment bosala recensement ba soldat oyo bozana bango oyo za ba étranger bo pesa population to tumba bango nde to tumbaki batu na masina kuna to tumba bango to zikisa bango poto lembi na biso na kati ba congolais to ba officier ba za mayele lokola ba général Nzimbi ba sala pena Mobutu ba mayele to ba généraux ba danger ba leka na DSPA mais ba généraux oyo ba yela ki biso toka wei mpaka wei na bakila wei muzuri sana paka wei confusion na Ugandais na Rwandais bakomaka ngai muta masisi ngana semaka ngana tozo comprendre te surtout bandeko na biso baswahili bolimbisanga pardon na fingi binote bilonde boye na confusion bo Rwandais pa lobaka Kiswahili Ugandais pa lobaka Kiswahili bolimbisanga tana ndako chef de l'état batuni so baza pembeni wana Maman Marthe bolimbisanga avec ba respect belé tout ça on a besoin de protéger chef de l'état na biso confiance pe l'équipe mingi même biso ba chef coutumier basusu bazo yaka wana bazali bana soki ba banani bazali miso mukatimbila moko na mboka moko boye amoni ke chef coutumier kuna lemba ya bimi Kinshasa pour que kuta na chef de l'état bo sala malamu te biso ba mbiaka oyo ba kimpe pierre d'incarnation biso l'incarnation le boko wana fasciste bongi na biso ti e bongi na biso le boka fachu on est to pesi ma pamboli awawa akomona pe cimetière Kimpe Pierre mais bino pe ba coopérer ba pembe na chef de l'état bo komisango lokola zo masano mo bo chef coutumier PPRD le loka ye asiamaka po mona chef de l'état fo ya kufuka pe pa na ngana kufuka pe pa note papa soko chaka na mutu na yo ngayo yo na papa na banzambala no lata kawana esa mo ko tinda bana ba okango basinga ngai na yo bisayo etsenga mokena okango basinga ngai po le kota no eleki qui frapper no eleki au sala ki amona Kabila vandana no sui tika biso misusu EP to pesa ye mapambolo to zana ngwa Kimpe Pierre Mikasi bo tika la blague pa pamba wana bo sala ka OK bo pesa ye pouvoir puissance Fatima to pouvoir puissance ngai ozana mboka na ngai bomona ngai presete lobi na yaki libanda wana o mokonza mboka wayamba biso te na yo muna bati mususu wana bayaki wana o bona mususu ozana yemu boko la la peine kingasani mais alatika bilamba chef coutumier recensement secrétaire général faut téléma matière vraiment makambo na moni vraiment aux amir nangote vraiment na lobaki même na maison civile na baki même secrétaire général na biso bo chesu koyo na no penta ngala kuta na opelante mais vraiment ba mikanda na ngaza kuna omona yango mais vraiment désordre za makas faut veiller sur yango chaba inspecteur to lukato yeba ta ministre auto luko mutanzala ministre moko coutumier bo chaki ya provincial o impia na chaki yawa auto zo ba 30 secondes $50 ba $40 ba ta pesa ba carte yo min papa fais gaffe
na conseiller na yo mwana kasi na yo wana boye osala frappe na poste ya l'état bosala tu arrêter bino omoni postilo bimite pona neve na yo wana aza vraiment wibi vrai fa quoi aliaka bambongo ba $40 bato papa bokeba makambo pona fachi to telema. Ok, merci ezalaki bongo libili me Kodia Emmanuel alias Cardinal ya le barakara boye bo comprendre que azali chef coutumier azali pe moyembi bazaka ndenge mona ba journaliste to ba lobaka mingi ba composer ka bazala tampena ya ko pesa message ya ko communiquer lolonge sengeli ya ngana engo nazo kata ye mais azala besoin ka loba mais to ko bandela pe émission oyo place to suki lelo makambo etali gestion ya bango ba chef coutumier na secrétariat général et les kakandenge nini bakendaka ana royal basomi bilamba balati to secrétaire général pas aka responsable ya ko contrôler na lati ko bilamba oyo outeke sika nini ou na territoire nini. C'est ça makambo c'est les photos yeba makambo te ba chef coutumier pour c'est anormal na journée moko mon konzambo kazo be c'est ba chef coutumier ya ba province bozo te bisika bozo ya boya kanzela nini boya kana kindoki na buto te boya na ba moto na ba village yango pe ba nzeleza na kate ba moto ezate ba vie ezate boko ba gisa ndenge nini bo fe sire tika le kutako bo fe sire ngo papa tika le kutayo toko sila le kuta toko sila kimi ya kolonzambe e ingela na mabote na bino ndete kote moko malobi.